Oui, bien-aimé dans le Seigneur, to pesi lisusu Nzambe, merci. Nzambe oyo aza maître ya temps pe ya circonstance. Nzambe oyo asali biso grâce, asali biso ngolu, ko pesa biso lisusu mukola lelo na deuxième journée na biso ya prière, ya retraite. Oyo tobandaki nabino ensemble à partir ya mukolo ya lobi. Lelo pe toko clôturer lobby. Nzambe a pakola bino nyonso oyo toza na bino ensemble. Ndenge tolobaka toza ensemble na bino oyo tozo sambela na bino na monde entier, na ba continent nyonso pe na ba coin nyonso esika Nzambe a disposer toza na bino ensemble na kata prière oyo pe na kata retraite oyo. 3 jours de retraite dans la présence de Dieu. Et naebi ke na présence en Nzambe muta perdaka eloko azate, mais na présence en Nzambe on ajoute un plus par rapport ya oyo e mankaki na kata ba vie na biso. Na lobaka tango nyonso que celui qui est capable de prier pour sa vie est capable de tout. Celui qui est capable de prier pour sa famille à s'attendre na ba résultat normal ya bénédiction. Celui qui est capable de prier pour son foyer, bien aimé, la faveur de l'Éternel sera toujours leur partage. Et c'est pour cela, tout démarre qui déjà, et journal lobby to sambela ki nabino, et journal lelo, tous les sous ensemble nabino. À partir de 7h heure de Kinshasa, pe na 17h heure de Kinshasa, toko sambela les sous nabino. Et lobby dimanche, na 7h heure de Kinshasa, pe na 15h heure de Kinshasa, toko clôturer retraite nabiso il y a 3 jours. Na lingika na yebisa yo ke batu nyonso o bapusa na kepa Nzambe, Nzamba tika kabango te. Nzambe a réponda kabango, pe Nzambe asalela kabango faveur. Na lobi Nzambe asalela yo faveur na kombo na Yesu. Amen. Amen. Wana ozozongisa na Londres, mama Nifa ezaya muke. Amen. Ozozongisa wana ya biente ndeko belange. Nalingi amen moko ya kitoko penza. Nalobi Nzambe ya peine du soir. Nzambe ya église espoir. Nzambe ya Lola. Asalela nga yo faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 jours oyo. Et ça tombe bien. Tout ça vers la fin de l'année. Et c'est quand on a une décision et ça la maka. Oh, toko bomaye. Oh, toko koti sa maladie na katanda punaye. Oh, toko koti sa incompréhension na katalimota naye. Oh, toko koti sa ba makambo bele. Toko bimisa kombo moko ya maladie ya sika pour que esoye to eso famille na ebasanga kimia. Yo okozanga kimia te au nom de Jésus-Christ. Amen. Okozanga kimia te. Oko clôturer année oyo na gloire ya Nzambe. Oko clôturer année oyo na faveur ya Nzambe. Atako tubwa mi pepe yaki de part et d'autre. Mais le Dieu de la Bible est réel. Akosa la yongolo, akosa la famille na yongolo, akosa la fiancée na yongolo, akosa la ba parents na yon faveur, akosa la aseke ba demande na yo ezala favorable et pas ya kolona biso. Yango tolingi to sambela. Tolingi to bondela. Merci nabino oyo botinda ki ba requête nabino ya prière. Et comme biso pe ezo continue ko comme la biso na numéro na biso oyo tozolo batango nyonso ya 00243 89 81 62 640 ba numéro na bino tango ba requête de prière na bino ba sujet de prière na bino ezo koma oyo toko bondela en ligne ezali o peut toko bondela en privé ezali mais yo tindela biso pe biso toko sambela parce que tozana kondima eke Nzamba zana biso elongo et na ba oyo bazana posa bakota na contact na pasteur Michel. Mon numéro de tous les jours, mon numéro de tous les temps, c'est 00243 89 89 19 374. Après enseignement, après prière, au bengi biso na WhatsApp, au bengi biso na Messenger, au bengi biso na direct, au kozwa pasteur Michel,
pe boko partager na ye nyonso oyo eza préoccupation ya mitema. Nzamba pambola pe bino ba évangéliste nyonso ya monde entier oyo bozo partager prière oyo na ba groupe na bino. Vraiment nzamba pambola yo na musala ya évangélisation oyo zo sala ya ko partager mateya oyo na famille na bino. Vraiment bandeko baso benga ebele kolobake nga ndeko nanga mutatindela kinga tika ozala parmi batu oyo bazo tindela batu ba vidéo oyo au nom de Jésus-Christ. Amen. Nalobi tika ozala parmi batu oyo bazo partager message oyo pe batu oyo bazo sepela nango aussi longtemps que yondo partage qui Nzambe a récompensé yo au nom de Jésus-Christ. Bola matata ezala likolo na yo na kombo na Yesu. N'hésitez pas de nous envoyer vos requêtes de prière, vos sujets de prière. Tozawama pona bino peut to clôturer retraite lobby dimanche à partir il y a 15h de to clôturer en ligne en direct. Tika to sambela bon na sima to kotambala moko na prière na biso oyo to annonçaki que lelo to ko fandisa ye na kiti pour que akata makambo na biso. Grand Dieu le tout-puissant, Père éternel, au nom de Jésus. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci pour le moment oyo disposé ndeko oyo azala attentif pour la kolanda prière oyo pe ko kota na kati ya ben ya prière oyo. Moment nyonso to leksa awa. Cher Saint-Esprit, le patron de toutes choses, le patron de la révélation des choses cachées aux alana centre, il y a prière oyo, orienté biso, pe o guidé biso, pour que tout loba oyo, et qu'on peut sa gloire et pas nzambe, pe ba résultat et à la partage na biso, au nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lobeteli nzambe, maboko, lobeteli nzambe maboko. Nzamba zalokumu, tolingi tokota sikoyo na kati ya prière, tolingi tokota na kati ya prière na biso. Mama Mati otangeli biso verset oyo tolobaki ya Genèse bongo tokende pendant 3 ou 4 minutes tokota na biso na kati ya prière na biso. Nalobaki lelo, mama, nabaki lelo tozo betela Nzambe lisolo. Nzambe azalaka bokilo na bisote. Oh, Nzambe aza bokilo, il faut na yoka bokilo soni. Oh, Nzambe aza bokilo, soki na lingi na loba il faut na zala na maîtrise. Nzambe aza bokilo te, c'est notre père, c'est notre papa. Eza devoir ya papa et pas ya mwana na ye a rendre mwana à l'aise. Eza devoir ya Nzambe na lola apesa yo mariage. Eza devoir ya Nzambe na lola abikisa yo na maladi o ezozangisa yo kimia. Eza devoir ya Nzambe na paradis apesa yo nationalité, apesa yo CDI. Eza ata yo ozosenga, mais eza devoir na ye. Mahamati, ozoye basu na classe bateya rabiso, yora bateya rabiso mahamate kota déjà batangisa rabiso que le devoir des parents envers leurs enfants, que parents azada obligation ya ko rendre mwana na ye à l'aise. Tika Nzambo azoyo kabiso a rendre biso à l'aise. On a ba demande o ezosangisa kimia Nzambe a rendre yo à l'aise. Na souci oyo ezo lolisa yo ba déception ti wapi Nzambe oyo arandaka bato à l'aise, a rendre yo à l'aise. Et tant on ba à l'aise na tamingi ya biso à l'aise te, mais yebaka na domaine oyo yo na lobi Nzambe a rendre yo à l'aise. Apesa yo kimia. Na problème nyonso o eza préoccupation motema à rendre c'est son devoir. C'est ton droit. Il faut yebaka droit na yo. Yango lelo tozo bisa Nzambe na comprendre mamati. Et biso muté yebi droit na yete. Aza même na nzela aotambola ayebi droit na yete. Roulage pena gogoyati. Ayebi so lakisa ba pièce. Mole pela muta komi roulage. Police routière. Ayo retourne na yo la kisa ba pièce na yo yo za muta makolo. Est-ce que ça a sens? Ya beni ça a sens. Roulage atele misa muta makolo na ngiringiri oh la kisa biso national identité na yo la kisa biso carte d'électeur
muto asangi koyeba akosala nini akobanga pe baliye mais muto ayebi droit na ye akoyebisa roulage kendo kanga mutuka na rond-point Mandela kendo telemisa mutuka na rond-point Ngaba kendo telemisa mutuka na Victoire yo oza na domaine routière okoyi ko telemisa nga donc il faut mutu ayeba droit na ye yango biso na tongo lelo maamati te reconnaître que Dieu est notre papa. Azan a devoir ya kopesa nga mariage. Azan a devoir ya kopesa nga voyage. Azan a devoir ya kopesa nga bonne santé. Azan a devoir ya kolobisa mwana nanga oya soyo kate. Azan a devoir ya kopesa mwana nanga mayele na classe. Azan a devoir ya kosalela nga nzela nesika nzela ezala kate. Azan a devoir ya komemanga de succès en succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Ndenge ozoloba amen nzambe abanda musala ngo na vie na yo. Ndenge ozoloba amen devoir wana abanda ngo na ndaku na yo. Lobisa Bible, lobisa Bible, lobisa Bible. Toko fandise lelo na kiti. To ebisa tata. Oyebi ke ndeko moko ebisinga pasteur nga na fandise na kiti na ebisi pe na nzambe ozomona teke 53 ans. Yebisa nzambe 53 ans nzambe monsieur okansaki non ndenge na zonzoto mikie boye bato bamona ngamo mutu a 35 ans nzambe 55 ans yango yo nzambe mobali ya vie na nga na omona ete tala yebisa nzambe aza bokilo te aza papa yesu kuta aza pembeni wana à la droite du père na faveur na yo po soki nzambe ayoki te yasala nini aloba amen. Aujourd'hui il est notre avocat auprès du père soki nga na lobi bien te yesu. Donc maamati nzamba fandi place wana yo za na katikati yesu za wapi na sima avocat pour ceux qui na lobi bien te yesu asala nini a défendre ngo aloba nzambe nini kaka ye mwasi na poto mobali na Congo jusqu'à quand mobali na ko rejoindre ye ndenge nini mwasi atikala ye moko na ndako mobali abima kenda ko luka vie abandi puberté na âge à 50 ans nzambe oyo azongisaka bato na voie normale alongola mobali na ye na mopepa puberté papa bongo yo puberté ngo penda na 40 ans de o banda puberté 14 ans zalaka wapi o pesa nzambe ba charge tolingi to sambela bongama lobisa Bible maamati puisse tanga na Psaume 110 tanga 1 bongo bandeko ba osala continuité bongo tangi jeunesse bongo tokende ko sambela na 17h nde to ko continuer oyo ekozala malamu. Que dit la parole de Dieu? Que dit la constitution? Bonga mato sambela. Bongisa kiti l'homme na butu mama moko benga na poto na Suisse. Pasteur Michel na tie da kiti peme na mbeto. Na tie pena kiti très bien na tie na mousse na tie d'oreiller. Na yebisi nzambe ko fanda awawa. Oko yoka nga lelo na ko yebisa yo ngai mutu moko basalinga appendicite, basalinga myome, basalinga bakiste. Siko bazoloba balongolanga matrice. Nzambe fanda na kiti awa mais c'est breaker o azoloba ke balongolanga matrice. Bongo yo oyo kasi réellement au salaka nzoto nanga il y a une opération. Donc opération yo soko bimana poto il faut ele kananzoto nanga fan ayepsinga papa Michel na tie déjà kiti moko na mutombe to nanga awa et puis na tiango eza ya pembe lokola nzamba za saint na tie le kiti pembe po alo bateke ono atile nga kita mwindu na tie nzambe kita pembe ako yokanga na ozela kaka 7h bonga bando kotandela nzambe kola pambola yo bonga mama tolingi to tandela nzambe soka zo yebate que non yo zo souffrir kuna bana bazana Congo yo za kuna ozolia hamburger ozolia steak bana bazolia manioko frites bazolia kikalakasa bazolia ba gratana mais yo zolia ba saucisse de Paris donc il faut ebisa nzambe za saucisse mwana longwa na kina a rejoindre yo mobala longwa na kina a rejoindre yo mwasa longwa na kina a rejoindre yo ba parents pe ba longwa na kina ba sala nini ba rejoindre yo yo zo lukandes na États-Unis maman la bino za awa asala ke lokote o lukandes na Europe grande sœur no za awa asala ke lokote o zo lukandes siko sali bandeko basa awa nzamba ba visa ata lelo ba visa zo pesa mate ata lelo ba passeport ezate mais nzamba ba visa acha kombo ya ba parents na ona liste ndeko zo ba amen kombo na kota déjà na liste tant makambo zo fungama awa mu pepa sika e wabora lobisa Bible mama mati ngonga ezobelema toko sambela na église corps du Christ. Que dit la Bible? Que dit la constitution? Psaume chapitre 110 verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit yo kandenge Bible lobi. Psaume de David
loyembo ya Dawidi. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Liloba ya Nzambe epai ya mosali na ngai, nkolo na ngai. Assieds-toi à ma droite. Fanda. Donc, awa totanga kaka moko, hein? Deuxième verset totanga on a 17h. Arabi fanda na loboko nanga ya mobali. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Kino tango oyo na kokomisa banguna na yo. Bitumba na yo na samakolo na yo. Amen. Bien aimé. Mais bitumba ngo yango oti. Musale zate. Bitumba ngo yango oti. Maladi na maladi. Bitumba ngo yango oti. Bana bakomi mitunga kasi. Bitumba ngo yango oti. Na kini to benga bakuluna. Siko na poto ko benge nani. Bitumba ngo yango oti. Ba maladie hernieuse, ba dépression, ba sucre, ba diabète, ba sida, ba cirrhose de foie, ba rein, ba cancer. Mais bitumbango yango yote, otolingi to ebisa Nzambe, il faut ezala na se ya makolo na biso. Il faut Nzambe azala na mwende, Nzambe azala place wana. La kisa Nzambe bitumba na yo, po ya bundela yo. Toza na mutu mosusu te mama. Kaka Nzamba lola. Toza na mutu mosusu te oya defendaka biso. Kaka Nzamba peine du soir. Toza na mutu mosusu te oya kataka makambu soki eza chama kanda te. Amen. Tala bongisa kiti kaka minga kolobeza te tokota sikoyo to banda koyebisa Nzambe. Seigneur, nayaka Turquie ezalaka posa nanga pour que na leka. Nayaka pona suka na Turquie te. Nayaka pona suka na Afrique du Sud te. Nayaka de pona kende mikili. Awe zaleka transit. Siko transit e comme place libela pona nini. Maroc nayaka pona traverser. Maroc nayaki pour un peu de temps. Awe na kangami na Portugal nayaki pona kota Allemagne. Awe na kangami na Grèce nayaki pona kende France. Nzambe oyo afongola kabanzela, afongola nzela na yo. Amen. Bien aimé, bonga mato sambela. Nayebi sujet na yo te. Nzambe oya longolaka bana na ba école à spécialisation. Akotisaka bango na ba école normale. Asala quelque chose pe na vie na yo. Amen. Nzambe oya bimisa na Congo, amemi en Europe. Abimisa na Congo, amemi en États-Unis. Abimisa na Congo, amemi en Asie. Abimisa na Congo, amemi yo esikosa na Océanie. Nzambe wana atala likambo na yo. Atala kana yo. Atala problème na yo. Tozana mutu mosusu te to votaye to ponaye aza papa eza droit na ye epa na biso eza devoir na yo ya ko vivre excellence na vie eza devoir na yo ya ko kutana na mwasi ya bien mobali ya bien eza devoir na yo ya ko zwa contrat ya bien CDI ya bien application ya bien eza devoir ya Nzambe na vie na yo c'est ton droit la kisa Nzambe ba droit pour que asala biso faveur au nom de Jésus-Christ. Ya béni, a teli biso cantique oyo, et qu'on même biso na présence en Nzambe, pour que total Nzambe oyo eza malamu pour na lokumu na Nzambe. Kola pambola bino bozo partager prière oyo, tous en abino ensemble. Il n'y a pas la rediffusion dans la prière. Sur prière oyo et on coûte en retard, eza rediffusion te, eza direct. Comme kota sambela na biso, awa rediffusion eza la kate, nous sommes toujours en direct. Ningozo landanga wana eza direct. Atola ninga après 10 jours, eza direct. Il n'y a pas de rediffusion à ce qui concerne la prière parce que la prière est authentique. Amen. Tokota la katia adoration. Ngoluna yo Yahweh, ngoluna yo Yesu, ngoluna yo Yahweh, ngoluna yo Yesu, ngoluna yo Yahweh, ngoluna yo Yesu.
Merci, oyo apesi yo temps oyo oyo ka exhortation oyo oyo kokotisa biso na kati ya prière. Pambola nzambe wana yebisa ye merci pour la retraite oyo, merci pour la moment ya prière oyo, merci pour la disponibilité oyo disposer ngai pour que na kota na kati ya prière oyo nandimisami ke hasard n'existe pas à l'éternel. C'est toi qui as permis, c'est toi qui as disposé yango na tomboli maboko na ngai na pamboli yo nzambe pona bitumba nyonso oyo zo kundela ngai. Pambola nzambe, pambola nzambe, pambola nzambe, pambola nzambe. Oh Jésus. Pambola nzambe, pambola nzambe. Donnez la grâce, Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur. Bien-aimé, tolingi to kende kobonde la panzambe. Tolobaki aza déjà na droite na yo. Kiti moko eza wana. Mutu nyonso akobetela nzambe histoire ya problème na ye. Mutu nyonso akoprésenter nzambe bilan année comme na suka. Que dis-tu pour ton grand nom? Seigneur yondo okataka makambo batu. Tala likambo na ngai, tala likambo famille na nga, tala likambo ndako na ngai. Bien-aimé, premier sujet na biso, toujours bon de la nano, parce que ce qui nous autres eza ya maladie, moi mutu azala à l'aise à zate. Bibelobi, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. Nebisa kabani que ce soit être en bonne santé, c'est la grâce de l'éternel. Être en bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu. Être en bonne santé, c'est la bonne santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Botela pour la santé de yo. Botela pour la santé de yo. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia.
Bien-aimés, dans ce monde-là, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Nalingi to sambela shiko bisonios. Pour bandeko oyo bazana problème ya cancer, maladie ya cancer. Docteur alobi il faut bakate loko songolo ya nzoto. Cancer ekoti déjà. Nzambe oyo abikisaka cancer. Atia loboko na ye. To bondeli pona bandeko nyonso bazana problème à sucre. Na mokili mobimba, même na famille na yo, même na libota na yo. Nzambo ya bikisaka diabète, nzambo ya bikisaka sucre. Atia loboko et pas bandeko na biso wana. Ba bazana problème ba rein. Nzambe ya ba rein. Oya zongisaka biloko asikala banzoto ya batu. Asala bango ngolo. Ba bazana problème ya matoi, bazana problème na misu, bazana problème ya maloba. Nzambe oya bikisaka abikisa. Ba infection aiguë na kati ya nzoto. Ba mona akara ba infection. Ba mona akara ba infection. Azu bakisa kotoyo e baluki na kotoyo. Tozo bondela. Soki pe yoza na kati na maladi moko songolo. Yebisa Nzambe. Yonde obikisaka. Olebana maladi moko te. Talaka ya mwana nanga. Talaka ya mobali nanga. Talaka ya mwasi nanga. Bikisa famille nanga na maladi oyo. Bandeko bazana ba salle dope. Bandeko ba promettre bango ba opération. Ba opération o satana zo zela bango na salle dope. Po ba kufa kuna. Bondela po na famille na yo. Yebisa Nzambe. Na nzela ya mbeli. Na nzela ya opération. Bakozwa mutu moko te. Bikisa ba oyo. Bazana programme ya opération. Kasi satana zana sima opération wana. Loboko wa Nzambe ezala likolo na bino. Loboko wa Nzambe ezala likolo na bino. Maladi nyonso oyo yebi même onga na tangi kombo te mais oyebi maladi oyo eza na kati na yo maladi ya bapoison na yo bafoi ebebi tension ebebi estomac ya cancer maladi ya kati batuberculose betela Nzambe lisolo ya sante betela Nzambe lisolo ya sante na yo betela Nzambe lisolo ya sante yebisa Nzambe atala kamwana na yo yebisa Nzambe atala kamobali na yo yebisa Nzambe atala kamwasi na yo bondela na biso bondela bondela na biso bondela maladi ya misu maladi ya matoi talisango Nzambe maladi ya mutu talisango epai ya Nzambe bondela bondela bondela
loboko. Nalobi nzambe tia loboko. Nalobi nzambe tia loboko. Na ba dépression nyonso. Na ba perte ya mémoire. Na ba perte ya mémoire. Epai ya papa na yo. Epai ya mama na yo. Epai ya bayaya na yo. Epai ya mobali na yo. Epai mwasi na yo. Nzambe oyo estabilisaka moral. Mémoire. Bondela mama. Santé à papa na yo. Santé à papa na yo. Santé à partenaire na yo. Santé à bana na yo. Yami santambe. Tozala moto mosusu te. Tofota ye. Topona ye. Yende akataka makambu. Akata likamu wana. Akata likamu wana. Akata likamu wana. Akata likamu wana. Yama opération. Yama katamo. Yama opération. Yama katamo. Yama katamo. Yahweh Kambola. Yahweh Kambola. Yahweh Sikola Bananayo. Au nom de Jésus. La maladie a folie. Yahweh Biki Sambananayo. Yahweh perte ta mémoire. Yahweh rêve Seigneur. Yahweh nazatique. Yahweh Kambola. Yahweh Kambola. Yahweh Biki Sambananayo. Yahweh Sikola Bananayo. Bien-aimé, la Bible dit les enfants sont de bénédiction de l'Éternel. Bana baza lipamboli oyo utaka epai ya Nzambe. Todo sambela shiko pona bana. Ozoyebisa Nzambe. Nga na maboti te. Mais nazo sambela pona bana ya bandeko na ngai. Na oyo ngai oyo bakoya na mikolo ezali koya. Tika bango na maboko ya Nzambe. Tozo sambela koyebisa Nzambe. Oyebi Satana abundisaka mutu na kimukolo te. Bitumba oyo ozokutana nango na kimukolo ebandaki a partir ya naissance na yo. Yebisa Nzambe. Simba bana na ngai. Nzambe a sala aseke bana na yo bayeba ye. Mama, héritage oyo eleki héritage nyonso bana bayeba Nzambe. Famille eyeba Nzambe. Yango le meilleur héritage. Bondela. Yebisa Nzambe bana nanga bayeba yo. Bondela pona bana o Satana récupérer à côté si bango na ba drogue. Maman na ya mela drogue te. Papa mela drogue te. Moi na koti na vie ya drogue. Moi na koti na vie ya kuluna. Moi na koti na vie ya ba gangster. Moi na matoi eleki mutu. Nzambe oya kitisaka bana. Moi na komi tetu. Moi na komi impoli. Moi na komi kolala likalibanda pamba pamba. Mama lala libanda te. Moi na wana azwi nani. Azwi mutu te. Milimo wa fami kaka. Ndezo benda e poyo zanga kimia. Mama telema pona bana. Ezana mwasi moko na Bible femme cananéenne. Atelema ka pona vie ya mwana na ye. Na lingi mama wazo yo kanga ata mwana ngwa salaki mabaza na prison sengela ye mawanzambe ata mwana ngwa komi mutulo lolenge nyekese senga faveur Nzambe to sambela pona bana et puis to sambela pe pona ba parents soko sambeli pona bana sambela pe pona ba parents na yo yebisa Nzambe soko za mwana yebisa pe Nzambe ba parents na nga ba yeba yo mama na nga yeba yo papa na nga yeba yo. Bomba biso na saloboko na yo, via prière, via méditation, via sacrifice, ezala na katanda kuna biso na kombo na Yesu. Sambela pona ba. Sambela pona ba. Sambela luka bada. Oh Jésus. Bondela bondela bondela. Bondela bondela. Zamba bomba bana na yo. Zamba classe sikabana bakendaka. Zamba bomba bana. Zamba ya pesa kama yele. Zamba sagesse. Zamba intelligence. Allez maman. Pambora bana. Pambora bana. Pambora bana na yo. Nalobi pambora bana. Loba maloba malamu nikora bana no ya basi. Loba maloba malamu nikora bana no ya kibali. Pambora bango. Pambora bango. Bana bayaya na yo. Bana baleki na yo. Bango na bayebi Nzambe te. Nzambe akutana na bango. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Bondela mama, déclarez maloba, prophétisez, prophétisez. Nicolas Malanayo, Nicolas Malanayo, Nicolas Mana petit frère Nayo, Nicolas Mana grand frère Nayo, Nicolas Mana grand Nayo, Mana Baye Manjambe. Bien-aimé, Oyozoloba et Gozalandengwana au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des fois tu peux déclarer même pour les enfants de ta sœur. Parce que basabana na yo, même pour la bande bandeko na yo, tango zo pambola bango, tango ya yo pe bakoya, nzambe akosala ke bato mususu pe ba pambola bango. Tolingi to bondela na ba sujet o mibaremba la moko. Tozo bondela pona ba couple. Oh nanu bana ba yete couple sans enfants. Bien-aimé, la Bible dit les enfants sont de bénédiction de Dieu. Amen. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est la parole de Dieu. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. Ça, c'est ta parole. Mais nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Kolo, dans la couple nangai, banda tobali, mwana nanga yete. Mais yondo loba kike, okope sabana. Talandenge bazemi ezobi makaka. Talandenge ate komi 2 mois ebimi. Nzambe oya fandisaka mwana na kata libumu. Afandisa bana. Nalingi biso nyonso. Na yo, nanga, to sambela. Pona ba couple nyonso sans enfant. Ke nzambe ya bana. Nzambe ya mabota. Apambola apesa mabota. Soki pe ozana problème ya kobota. Et si ka tozo sambela na yo, na bokili mobimba, ozu maboko na yo, osimbi na libumu. Soki eza epa na yo pe papa, ozu maboko na yo, osimbi na mukongo. Ozo sala déclaration. Nzamba za na kiti déjà. Tofandisi, biso pe tofandisi ke apesa mabota na kati ya couple na bino. Et puis mabota o nzamba kopesa, ezala bana oyo ya lolenge nyekesete, ezala bana ya faveur, ezala ba Samuel, ezala ba Israël, ezala ba Jacob, ezala ba Isaac, ezala bana ya kimia pe ya esemo ya lipamboli na kombo na Yesu. To soutenir ma couple, to soutenir ma couple sans enfant. Ata ba ndoko te ba bundisaka. Nzamba na nguya likola maloba ma oncle. Soki ba oncle de la terre de la mabota, soki ba mama kulutu, de ba fandela mabota, soki ba papa leki, de ba fandela mabota. Le long Nzambe toye misio, na la couple oyo. Combien de personnes babala bagote, bazobota na Nzamba, bazobota na bafulu, bakoma bazobota, batoa bazaka bataku, bazobota. Yahweh, souviens-toi de ce couple. Souviens-toi de ce couple. Souviens-toi de ce couple. Souviens-toi, souviens-toi. Baba Sambela, soutenir Maniga, soutenir Maniga, le couple sans enfants, le couple sans enfants. Oh Dieu tout-puissant. Bientôt là, la porte de la Balopose, Zambabana, Zambamabota, Zambabana, Zambamabota.
Tikanzambe oyo alongola kabatu soni alongola couple na bino soni au nom de Jésus-Christ. Nzambe ya mabota, nzambe ya bana, nzambe ya Isaac, nzambe ya Samuel, nzambe ya mama Anne, nzambe ya mama Sarah, nzambe ya mama Elizabeth asala yo faveur na kombo na Yesu. Yo pe ozwa ndenga pesa ke pa na bango au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce là. Reçois cette faveur-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tous au bon de la buissonioso, pour un couple malade. Au moni mwasna mubali bazo tambola balati ndenge moko yolo bingo il fallait kinga pena soyanga to sala boye nzoka moka futelaka na chambre moka futelaka na salon moka lalaka na divan moka lalaka na chambre bana couple malade couple problème sur problème tous au bon de la psycho buissonioso toujours soutenir ma couple malade. Tala, kolobate que pasteur Michel a tenu un sujet dans la tête. Yo bonde la pona sujet baninga. Nzamba ko kanisela yo. Nzamba sali kolo ayebi sujet mutema na yo. Abatolo ba oya yo nzambe déjà ayeba ki yango. Nzambe a rendre yo intercesseur, intercesseuse pour les autres. Après que apokanisa pe yo. Tout bonde la pona ba couple malade. Couple problème sur problème. Basona kana 18h, 23h. Makambo ezanga tina. Moi c'est un mobile. Ba wele la télécommande. Après mo ratikali na salon, mo kwa kei. Mama na mwana batombo kaka. Ngana lingi série, o ngana lingi catch, o ngana lingi mateya. Conflit koti problème. Bakatani ennemi na kata couple. Opposition na majorité na kata couple. Bien aimé, sambe la pona ba couple nyonso. O bazana ba problème. Yebisa nzambe atia kimia. Ba couple nyonso o mobali abima kenda nzambe oyo azongisaka mibali na ndako azongisa mibali mwasi akenda apesa mobali 100 mètres bien aimé mama kitisa mutema papa zonga boboko la bana ensemble nzambe oyo apesaka kimia na ba couple apesa kimia et puis tango tozo sambela pona ba couple malade tozo sambela pe pona ba couple nyonso oyo ba fanda na kati ya fornication oboti na mwana batu opesa mbongo te au monde normal, on se sent gêné. Milimo famille côté là déjà. Oh, famille ngokutu na bota na mwana na bango, balobaka te, famille malamu. Pasteur Michel a ébisio balobaka. Soki moi sinon a ébisio que famille na balobaka te, nga na ébisio famille na balobaka. Tozo sambela pona ba couple nyonso o ba fandi na kati ya fornication. Nzambe oyo azwaka conscience mubali. Azwa conscience contrôle ya conscience mobali na yo nzambe oya pesa kambongo po alobaki année passée ko silate et silaki année oya alobaki ko silate biso yeyo azwi raison pour la pandémie ya corona to comprendre ye mais yebisa nzambe apesa mobali nyonso mbongo oya fanda na fornication azwa conscience ya contrôle ya batu nyonso o bamonaka keno bazwa basi wana ofele bazalaka baleki na bango nzoka bazalaka baleki na bango te bikolo mosusu bondela soutenir bango na kombo na Yesu bondela zape bondela soki pe yo oza na kati ya fornication bondela nzambe nzambe bimisa yo na kati ya fornication il faut que le mariage vienne à la honorer il faut
mariage est à honoré de tout le monde. Maladie à incompréhension. Bonne la bonne Yawe pas mobala mikitisa, mobala mikitisa pas moi si, bolungwe zonga au nom de Jésus-Christ. Tikanzambe oya restaura kaba couple a restauré ya yo au nom de Jésus-Christ. Nzambe oya kotisaka harmonie, transparence, confiance na kata couple a rendre yo au nom de Jésus-Christ. Asalango na couple na yo. Nzambe oya zwaka contrôle mobali po a honorer moi si, comme déclare la parole que le mariage est à la honorer na pokwa lelo na butwa lelo na tongwa lelo azwa contrôle ya conscience à mobali na yo au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, toujours continuer kobondela na ba couple oyoyo bazana ba processus à divorce. S'il faut définir le divorce, c'est un résultat. Il y a deux personnes au bakanisa ki batambola nzela moko kase simbite. Ba divorce mususu ezalaka. On n'encourage pas le divorce parce que le divorce et même makabana na ba vie belé na ba déception et belé toujours sambela ko ebisa nzambe batu nyonso baza na processus à divorce soki couple na bango ezalaki na plan ya nzambe nzambe abundela mobali nzambe abundela mwasi divorce eza malamu te ememaka makambo ebele epai ya bana bondela sikoyo nazo pesa open na prière yebisa nzambe dossier nyonso eza na tribunal o etali makambo ya divorce soki mariage wana ezalaki na volonté na yo nzambe bundela bango divorce esalama te mais soki ezalaki na volonté na yo te akangaka ye na kisi nzambe afandi na makambo ya kisi te akangaka ye na biloko moko ya mpungu justice ya nzambe esalama mais oyo eza na volonté ya nzambe soki eza ba réclamation ya milimo ya famille bazolinga balongola mwasi wana to bazolinga babimisa mobali na kati ya libala po famille wana bato babalaka te famille wana bato bafandaka na mabala te nde batie divorce wana liboso biso tozosambela nzambe
azwa contrôle ya conscience ya mwasi amikitisa, azwa contrôle ya conscience ya mobali amikitisa. Couple nyonso baza na processus ya divorce, nzamba yokela bango mawa, harmonie ezonga. Mais soki eza ba couple o bakangamaka na bakisi, lelo mwasi afungoli misu, mobali afungoli misu, bakomi na processus wana, justice nzambe esalama. Ale yo bondela kaka, bondela soki yo boyi yango, si c'était dans la volonté de Dieu, si c'était dans le plan de Dieu, Yahweh, nzamba défendre mobali oyo, nzamba défendre mwasi oyo. Oh, madame, problème à divorce. Oh, Yahweh, sois contre la moisson, sois contre la moussaille. Baka wanate Yahweh, baka wanate Yahweh, sois contre la moisson, sois contre la moubali, sois contre Yamala, sois contre Yamala. Babolingo nyonso ya magie, babolingo nyonso ya kisi, babolingo nyonso ya mpuku, justice na yo esala, justice na yo esala. Oyo mobali akanga mwasi, oyo mwasi akanga mobali, yo ozalaki na kati te, justice na yo esala, justice na yo esala, justice na yo esala, justice na yo esala. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change
sikoyo ozwa temps ya prière pour na vie na yo. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui la confiance et l'Éternel agira. Yes. Maman, tali sanzambe sikoyo, vi na yo, posa na yo, nga na pesa ki ba sujet, mais sikoyo na pesi yo sujet te, aza déjà na kiti, afandi liboso na yo, betela nzambe lisolo, ya vi na yo, tali sanzambe souci, pona mobali na yo, pona mwasi na yo, pona fiancé na yo, pona mariage na yo, pona CDI na yo, pona nationalité na yo, pona permis na yo, pona application. Pour na batu batan États-Unis na Canada, bino kuna application. Na batu batan Europe, CDI na yo et répondre. Nga na yebi sujet na yo te. So ki visa, so ki wapi songolo pakala. Azali boso na yo. Yebi saye akata likambo na yo. Betele souci na yo. Na kombo na yo. Na fe so. Bondela, bondela. Bondela na biso longo. Et c'est toi qui nous fait vivre, tu es là, mon cœur, viens vivre, tu es là, mon cœur. Sambela maman, sambela papa, yebi sanzabe, azali boso na yo, betela ye, betela ye, etale vina yo epana ye, etale vina yo epana ye, yebisa ye, aza bokilo te, c'est notre père, c'est notre papa. Bien-aimé, nayebi ke sujet oyo ndeza pe force à retraite na biso ya mutu ye moko afandisa nzambe mengonga na biso ekoki to pénaliser bino te ba obozo kende musala yango tozo bondela na 17h tozala en ligne pour la continuité à prière à journal lelo ernio sozana ndako mama sambela continuer le sujet oyo kiti wana ezaka wana fandisa nzambe na prière no ya 12h na prière no ya repos ya pause à musala ernio so se disposer na retraite à lelo na jeune prière à lelo na journal lelo oyebisi nzambe kiti wana tina 18h ndeto oyebisa ye telema kende na yo pour oyoki déjà biso kende ko yebisa nzambe merci oya zalaki na biso na première partie à deuxième jour na biso ya retraite pambola nzambe wana oya yoki biso komisa kombo na ye pambola molamo na ye pambola nzambe na ye adetolama na ye alleluya alleluya tonetoli kiti na bakonzi na yo tonetoli nzambe na yo tonetoli bolamu na yo samba na tekedi okombe lolo la senje bolamu na yo merci na oyo osali biso merci pour la faveur merci pour la grâce merci pour la bénédiction merci pour la que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni dans le nom glorieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nzamba pambola bino nyonso oyo tozana bino na kati ya programme oyo namoni bande kwa États-Unis nzamba pambola bino
pe apambola bandeko nyonso na Europe mobimba nzamba pambola bandeko bazolanda biso na Asie bango baza déjà soki 14h soki 13h mais toza toujours ensemble na États-Unis baza 0h 1h du matin toza toujours ensemble en Europe toza 8h 7h toza toujours ensemble tout dépend ndenge ka tosambela kokipe makambo RT nzambe aza na biso na Allemagne pe bandeko Allemagne pe balobi tozalaki na bango ensemble nzamba mona bino nzambe apambola bino journal lelo tozo koba toujours mama tozo continuer toujours na jeûne et prière na 17h tokozala en ligne heure de Kinshasa tokozala en ligne na 17h ti 18h et na 18h nde tokofongola jeûne na biso pe tokopesa directive ya journée ya lobby heure ya États-Unis salela kaka jeune na heure na yo heure à prière na biso okoti prière heure ya 18h ya États-Unis ofungoli jeune na yo 18h ya bandeko bazolanda biso na Chine ofungoli jeune na yo 18h ya bandeko bazolanda biso na Asie mobimba partout na Océanie décalage et lobi le côté kota toujours na prière soki pe makasi ya jeune prière ezate zala na attitude à prière bondela na biso elongo j'insiste. Il n'y a pas de rediffusion à ce qui concerne la prière. Prière est dans la rediffusion. Er nyo so va partager et comme il pas na yo yango er nzamba sepela ki Olanda biso. Envoie-nous vos sujets, vos requêtes de prière. Na ba numéro mi balé oza affiché 00243 89 81 62 640. Wana ekokoma directement na cahier enregistré ya Mama Mati ako enregistrer sujet na yo pe to kosambela na yango. Olingi okota na contact na Pasteur Michel, c'est toujours le numéro de tous les jours 00243 89 19 374. Au bengi na WhatsApp, au bengi na Messenger, sujet de prière na yo pe otindi epai nanga ekokoma tout rolandelango na prière. Nzamba bamtela bino apambola bino moyen to clôturer prière ezate pour toza na kati ya prière yango tolobaki merci Seigneur Jésus pour na étape oyo pe tozo continuer mutu na erne ya pause na erne ya musala fandisa ye kaka na kiti wana na 17h toza na bino ensemble. Merci na bino bozo partager message oyo partager pour que cette retraite ait ma résultat ya malamu na vie ya église corps du Christ. Que le Dieu de la Bible Amon elanga bino, apambola elanga bino, au nom de Jésus. Amen. Amen.